Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Tek Tek TV na pesi bino mbote bipa inyoso bozwami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible na pesi lisusu mon boss Sibu Mutombo papa zwa mbote et outi na cœur sensible na kati ya vili ya arene na kiko pesa mon vie wadani mbamu kolo versase ba vie o ba mise respectaka na kati ya vili ya arene azaka kaka moko wadani mbamu so na kena Autriche ko pesa Sami Munda Mukulu mbote bele papa mitano euti na cœur sensible. Balandi ya Congo Tek Tek cœur sensible ya liboso na bino soki bomoni cœur sensible c'est que nyo sezalaka ateke eyindi mususu pezaka eyindi mususu ezalaka pitopale mususu ezalaka vraiment ndenga bozomona réseaux sociaux bande kokolala kola muka makambu kiri mukile tondi na makambu bamboke tondi na makambu ya Yesu ne mukonzi yende mutakosunga soki ya Yesu asungite bandeko ezaka ka pass na pass ni nalo bandeko na ngai to zalaki na bitumba na pass na mutema ya bana na biso oyo ya 12 ans jusqu'à 18 ans oyo bango moko soki banani soki miliu mabe soki ba demo bakamati kombo ya ujana bapesi bango po bakombo mususu eleka na kanamboka wana eseksanga makasi okomone loko moko ya mabe erenye penza okomona ofandi kaka boye bande kwana bazokwea boye pona nini balangwe boye Amélie Zododo yoka bakombe pesa bakana Congo Zododo tola muki pu ba ujana eza bakombo moke utaka na Lucifer ya ba demo yango sikonde mute yaka kolamusa misala ya Satan na mboka nde yangwana poko mona kombo peze eza na ngana mituna kanabi bato ba bazana ba imagination ba bazana mboka wane seri moko boye to bande ko solola na ndeko moko boye to soko mituna nabi na babenga yo ndoki na babenga yo nchor na babenga yo sorodiongo na babenga yo nkadia mpemba na kata bakombo na bandeko ezaka keloko moko me yoka Congolais ndenge a multiplier bakombo wana na ebite ezaka na esprit nini bakombo mususu oka bakupelemba quelle imagination bandeko tozana likambo ya bana na biso ba ujana oyo esalaki rage batata mikolo bazowuta mikili na mikili bamboka na bamboka nord sud est ouest eninganaka penza bazokita na babela bakoko mpona ba ujana bano baza na bazei bano bayebi nanu kosukula te bano baza baimpoli de naissance bano baza na baesprit mabe bano bazali na ntango akenda kutata classe te me yoka mbanga yoka maloba na munoko vraiment ezosala pasi nde bayaki kozwa mukanu papa na biso Kasongo akamatiki bana wana ake kobomba bango na ndako moko songolo puisque toyebi ete prison penza oya bana mike ezalaka te partout mais ezalaka nde punition bakopesa bana puisque ba oyo batikali bazwa leçon balanda lokolo wana te c'est sûr nazoloba libosa mikolo
nazoloba na bato baza mayele, nazoloba na bato baza na sagesse. Nazoloba te na ndeko yo bikoma koma. Ovandika abwe craquage a poto malile betio na cerveau, obandiko koma bikoma koma, ozo yeba te nini oyo ozo koma, ozo yeba te mutaza ko expliquer nini, ozo yeba te ebandeli soleil zawa bikatikati suka, yo kaka place oyo yoki okomi bikoma koma. Craquage. Faut qu'on soit traitement, ba craquage longa na mutu. Mingi balobaki ke bakangi bana pona nini? Selo yo tata oyo, selo yo mama oyo, selo yo muta craquage oyo. Donc olinga ki batiki bango bandi ko multiplier. Nde posa na yo saraki. E sengwa koloba likambo ya bana baninga. Mwana muninga na tango ya baby eza esengo na yo. Eza punition ba pesa ki bana. Bo monte ke kimia ekotaki. Na ute koloba na lobi bana oya ba 12 ans. E bandaki mingi 14 ans ti 18 ans. Mais sko bande kona tangu vague wana bakanjango te ba blokango te. Bana na biso ya 8 ans, ya 10 ans, ya 12 ans bazo te ala bazo mona. Balobi ke yaya tangu akomaki na 14 ans asalaki boye, ba papa balobaki na yete, mboka pe lobaki na yete, ba konzi balobaki lo kote, ye akoti sus na makambango, tozo kende wapi. Bandeko bayaki ko zwa mokano ya kopesa bana oyo punition, mengai cœur sensible na lobi lo kote, puisque mutu yo ya bikoma koma zo luka nini oya kokoma atia commentaire moko ezanga mutuna makolo kaka ki jalousie ofandi na diva na peut-être ezanga mpe ya kotoboka alobandi bikoma koma olali na mbetu peut-être tikalaka makolo misatu ozwi kaka tan okomela cœur sensible oya za ko éduquer masse oya zo longolo craquage. Bandeko bolanda vidéo ya baujana. Bon, maintenant je suis avec ma belle comtesse, mon amie. To baby sanate mais to bongi sanaka. Elle c'est comtesse, moi c'est Ariana Lukando la Katangese, la fille en question. Mon akandika ba fille on kandi bazali. Bon, mino lo bezate mino bon mon akandi ba fille on kato zali. Ah ba ndeke ba doka ba ujana ba ujana non? Bakanyi ba koza ba ba tiki ba mote. Pour la soutien eza infraction te ata mukete. Kimbute moi lo bien. Botika ba fi bazala l'aise. Basa mama na mama l'aise. Donc bo elex ke mutika biso. Nina ngana boy nina nakandika na nkabu. La tala nkale sonti na moi c'est empêchant ka yelanga tous les gens sa vie nanga. Nina bo sérieux. Yango suko na mona pe soutien za distraction pour nanga. Bon. Après ces paroles, la comtesse ma béca, la perle blanche. Tu peux parler. Salut. Adina kaleso. Tena dina muti puna uja. Mumie bébé. Kaleson il est misamaka. Vraiment. Mais petit na kulu bandi, ça n'a pas pima, malaise. Papa bim. Ndima kaleson ta bébé. Tena longa kolimba. De la ma forme. Na te fontaine. Samba te binga na bébé. Kolimba. Kolimba sta. Non, c'est un beau. On donne un exemplaire. Bébé, il va marquer une là. Voilà, oui, au moment là, qui tient ça, ma camuta, mais à la moelle, et le corps répété, il sait qu'il nous remonte à Baouja, nos formats, il va commencer à m'abouzoba. Bon, elle va m'abouzoba, c'est ça, bon, c'est ma m'abouzoba, c'est ça, et puis ça met les misos Baouja, donc,
chéri bébé toso la ki toko soka ba téléphone et monani ba téléphone ezakati bo sunga soka ba téléphone soka la poussa na biso bo za biso facilement musikate allo ka chombo moral tolongwe chitaka ba moko mbona biluka ne makamba situza na biso bandeko sesi moko na mususu auti kolanda video ya bana oyo baza na mabela bakoko oyo bango moko baza komipesa plaisir baza komibenga baujana nayebi te bandeko soki bango bato babanda mokili nayebi te peut-être biso tozali batu te ou bien tozali nayebi te soki tozali banani bango penza nde bato babandi mokili ebanda nango na batu te peut-être ndenge bazomona bomoni bana wana mibale bandeko kotala bango kaka bango boye bazali rempli na bademon bomona ngo black te baza penza rempli na bademon ozomona ta oya fani na ngambo wana kuna pesi mukongo wana penza donc azali vrai kadia mpemba kokeba te kutabonga makamami wata oyo mususu oyo vraiment donc aza vrai sorodiongo bandeko black te po bana oya normal na mboka na bazali mais eza bana oyo bazwi kindoki na kati ya libumu bamisusu babotama ye kozwa kindoki na libanda mususu abotama ye kozwa kindoki na balabala kotala bana na baza normal te ata muke bondima oyo ker sensible azoloba po mwana oyo normal oyo penza aza na éducation faut quand même aza na pudeur bozomona azoloba n'importe quoi azofungula libele alakisi alobi pe abengi soki sheri moko boye aya komela tala bana ya ajwana et puis eloko nga nayebi ezala na kati ya ndaku ezala na quartier na ville na église na bassociation na balikelemba en tout cas mukonzi ya oya likolo azalaka oya landi mais na tangu soit na likelemba mama likelemba zali oya landaka soit na ville mukonzi azali oya landaka soki bazali liloba moko te likambu oyo bosali wana ezali dans le néant eza na tina moko te nga nayebi te papa na biso azwaki motindo ya kokofre bana o quelque part bino moko botala mboka ezongali mpe na place toza na baportable toza na bandeko tosololaka ntongo midi pokwa mundele mpe asa ede na ye okosola na ndeko na mabela bakoko na whatsapp bokokolala mpe na telefone bandeko tobandaki koyoka susu makambo ya basalite boye te ya baujana mais sikoyo bano mibale balobi ete bazongi na force balobi ke na mboka wana eza na loi moko te bakomi ke soutien eza interdit caleçon eza interdit balobi eza na loi te bango fu batikala ndenge wana eza mitindo euti na likolo bandeko naza kutu na besoin kotanga kombo oyo bango batangi te soki bana oyo bazobela liboma soki bana oyo baza komiyeba te balobi bilobaloba yo te ndeko tata oyo ozokamba kanga bana wana puisque batangi komona na ndenge mabe mukili mpe bakosepela na yo te puisque bango balobi ke biso tofandaki na prison biso yo tobimi bakanisaki tokobima te mais songolo mpakala azwi audace ya koloba ke bokende na bino bana bazala tranquille botika bango tranquille
ndeko papa oyo batangi kombo zwaki responsabilité ya bana oyo nayebi te bobimisi bango na décembre po catastrophe ezala na comprendre manœuvre na bino te nayebi te bana oyo bazwa liberté ndenge bango moko babimisi wana cœur sensible azosala répétition nga naza interprète bana bango moko balobi batatoli balobi na biso tozala libanda balobi na biso soutien eza interdit te batika biso tranquille boyoki bana wana nga nazobakisa eloko te naza simple interprète siko nayebi te loi oyo eza na mboka ke partout dans le monde soki mukolo olali mwana mukie bakangi yo na mabela bakoko bolongoli to te puisque na ntango bana na baza na liberté bamikolo mpe bopesa bango liberté siko nayebi te lokwa toke na décembre baza na liberté batu bakangama ebele en tout cas je ne sais pas nayebi te yango yo ndeko oyo ozotala ngai papa mama oyo oza na bana kati ya ndako oyo mpe nanu oboti te soit obota nanu te tala sikoyo susi ya bana wana tia bana lokola baleki na yo soki si obota mona bana lokola bana na yo soki nanu obota te mona bana lokola bana ya yaya no soit ya petite sœur na yo tala passe bana na baza rempli na ba démon surtout o mosusu ande okazo sala penza boye yango na mokili bo sala attention soki omoni eza na elenge mwasi elenge mobali azoloba tout le temps azobimisa misu sala attention azali ndoki solo diongo bato na soloka yango na mboka wana ba oyo nyonso bozokende kosimba bakisi bisimba bokokufa bino moko bokolekisaka mutu te makambo nyonso tu bokosalaka ntango yo oke kosimba kisi oke kotanga kombo ya entel okenda place okenda kosimbela kisi oke kosala likambo moko boye apati ya lelo nazobebisa misala nyonso oyo ya mbindo ya mabe ya salite ya bondoki bakisi nyonso bozokende kozwa parci par là makambo nyonso bozokende koloba kuna po epesemela bino à partir de ce qu'on a bloqué au nom de Jésus avec puissance. Nga muna lobiango puisque nzamba yo kela kangai. Pombo ke koko tambula boete. Yangwana zoti na message oyo na ba ujana nyonso bana nyonso oya mike. Na ebi ete bozana ba portable. Bosi bokoli. Nani kuta koloba na bino susulikambu. Nazotinda pe message na ba para ya ba ujana wana puisque bana wana babimi dans les vides te. Babimi quelque part. Bazana ba mama na bango na ba tata na bango. Baza pe na ba yaya ba mama leki. Bana wana pe mi baloko mona pe ba koko za na mama kulutu moko boy ana poto na noko. Me yoka yo mutuna mutuna ne baby te. Bote ya bana na bino bolo bana bango ke avenir esuki kaka wana te ya komona kake ya kozala ojana obimaka na batata mibimba tata mosusu zobima na ye asa sala na ye kala akuba donc nzoto ne mobimba se bebe koma na microbe maya tata wana se beba ekoma ya mbindo ozo sangisa nzoto na batata mibimba boyeba ke bazomema ba chance na bino vina bine zando mulai bana oyo nazotinda message oyo na bana biso ya mikie ya ba ojana en dessous 18 ans kino na 10 ans boyoka cœur sensible misala oyo ya ba ojana botika esengelite mama s'occupe na bana na yo mama kolinga to boti mwana na yo akomi na 12 ans 14 ans 16 ans yo mama olingi maboko mwana zobima zoyela yo mbongo to
salangele. Bandeko. Atako mokili ebebi nango bandeko. Atako mokili komiso ki lolenge nini. Mais comment on a pensé ba démon en personne neti bana oyo. Vraiment ça passe. Azupe audace. A fongoli sengle. Papa nanga ici mo muto moko kata place wana te s'il vous plaît. Puisque balobaka ke ye muta longoli bilamba alakisi yo mutakala ayoki soni te yo mutoko bwaka miso tala oyo ka soni. Place oya fongo libele wana alakisi boye chango po mukile muna puisque za kitoko mingi. Bandeko eza makambu ya pasi ya mawape ya soni. Mukile komi na pasi. Bandeko bino moko bon juger bo pesa ba vina bino bo koma na se wana to sala nini. Poto koko tika kaka bana oyo boyete. Faut quand même moko atelema alobi ndenge nga nazo kapasi. Po intérêt na ngana makambo na ezala ngopete. Nazana intérêt moko te liko na bana wana po na famille na ngai. En tout cas na yoki na nous rapport teke mwana ya yaya ya noko o ya tata mwasi nanga o ya grande sœur nanga na ajwana akomi ki bwangantu en tout cas na yokite. Mais nazo linga makamwana te po nazo mona ke bazali bana ya mboka na ngai RD Congo tango génération wana ezo beba avenir ya mboka ezali bana. Nazana intérêt mon côté. Siko yonde kwa bikoma koma penza eloko malamu nini to sala to sangisa ba ide. Soki na lobi bande kwa bikoma ba oyo penza bazana mayele. Baza bien éduqué. Ba koma ka penza makamoko ya bien. Mais ba oyo bazaka na mitema mabe okomona a comprendre kuti lisolote, a comprendre kuti makamuta lobite. Okomona na makambo akomi ezakuta kana harmonité. Na ebite bato ndengwana est-ce que oleka na bande de l'école? En tout cas na ebite. Yangwana penza na komi nanga ko chite na comprendre te bakambi oyo bazoka mamboka bazaka na liloba moko. Oyo kuna kotisi bana pesi punition liloba mususu yeko remplacer bana babima. Bandeko bino moko bo juger video oyo bokoma na se wana. En tout cas cœur sensible asuki na yepenza awa na pesi mbote na mama Jeanne Bajoko na Angleterre. Mama Jeanne koma na kati na video oyo ozana mwana ya mukie ya 15 ans ozana ujana mama koma wana. Bande kumaka mususu ezangisa batna maloba. Bokoma na se wana. Papa Henri mutema ya mama na ngai mado. Na ebite soki bo voyager. Bo sala ka susu sinete na cœur sensible na Italie. Bokoma na se wana. Na pesi bino pena gros bisous epai bozali. Bokoma puisque boza ba parents o boza bien éduqués. Maman Betine na Angleterre. Mama, koma wana pona bana oyo. Ide na yona ide ya mutu nyonso. Eke zala bien. Wana penda ngana suki danga awa. Vraiment na lingi bino mingi. Check.